Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Global Express. C'est le landing à Moukiete. Ce boy boza décidé donc boya ebele. Nakata Global Chitunga wo. Global Express. L'agence Los Angola pas enviar las cosas en barco, en avión y todo Angola. Global Express en Paris. Ici Congo. Y agence Global Express. Il y a pour France, pour Paris. Si métro Château Rouge. Agence eto mu filisa zikoli zikwendela mu avion zikwendela mpe mu bateau mu masuwa zi carton do ina ko métro Château Rouge pour Paris. Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais surtout au bazar en France pe na ba au bazar à l'étranger. Pona matanga pe ka ah na Global Express. Global Express solution na solution. Ah bon? Oui. Donc ça va matanga jusqu'à la lycée pour le moment na biso pour aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau de Kinshasa. C'est simple au foutika à Paris to s'en charger la makamio sur selon ndenge yo kolingi ezala. Na ko tinda ba cameraman na kuna? Non, tant biso to s'en charger na nyonso to filmer to kangi ba photo sur la WhatsApp. Ils ont les kakuna directement pe to tindelo. Vous avez la page zo la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous reçoit DVD na au mona ndenge makamio sur les kaki. Global Express vous avez un niveau mususu. Déjà. Ah non, va tika bien. Tout d'abord l'équipement la biso nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la biso eza ya poto. Et vous êtes en France ça? Oh, vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net ya poto. Pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence ya te. Bonjour. Yango na yebise ki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso tokotia on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global tozotinda bakoli. Bakoli. Global Express. Il y a Patrick Morlafing. Ça va que ça vitesse de diffusée. Global Express. Fouka. Basi ba pakati. Ba changer la solo. Et c'est chance, bango ba komi na côté ka ni bio. Agence c'est tika li moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu. Ici Lali. Global Express. Souka. Tawa sana blani ne bemba na ninge tobe sana mama. Olivier Milaye. Tawa sana Shaki Ngonya ye. Tawa sana, tawa sana, tawa sana ma. Tawa sana re, tawa sana e. Tawa sana e dina yukansha tawa sana e. Tawa sana e dina yukansha tawa sana e. Tawa sana e dina yukansha tawa sana e. Tawa sana e. Champion samedi, aïda samedi.
venez nombreux, le 27 sera chaud quoi. Ah ouais, une grande soirée. Le 7 aussi le 7 quoi. Et puis nous laissons les loups en tout cas. Ouais, bana Paris. Dega masolo moto betaba nana chino mabia la fumu ya bandenga bon on paye en mon apocalypse, mon appelé équipe et on est pour ça notre vendre les 27 avec toujours Kisha Malong on a fait l'IAC. Moi il y a le 27 dans le 5 rue de la 14 rue de la Pointe dans le 5 là c'est pas soulevé bandapa. Oh mon Dieu, madame qui n'a qu'à ce qu'il a fait pendant combien de temps le président de la révélation a changé de comportement. Mais ce qu'il n'a pas même encore il m'est pris. Car si ma mère m'a dit que ça va pas me cabela chez lui. Mais il n'a pas coûté ma maman, on a coûté les souffrances. Car ça va du bouillé. Zawana, l'international à la fin, la soupe à la vacance, où il y a, avant la rentrée, tout savourer avec Serge Mobiala. Matangana kolela, ekitina na montena, ebimi, ebongwani ekomi makila, mwana ekoluka, niwe ya mwana moto. Wana ekoluka niwe eritekeso Wana ekoluka niwe amanakakata Bituki waya tatikolamba na tibasu Voici Kitoko, Mibali Kitoko. On vous invite les 27 à Noisy. Venez nombreux. Ça sera chaud quoi. La fête sera totale quoi. Jusqu'à l'aube. 15 € ya pamba na kati ya masolo boye ya koyoka la bonne musique po biso ezasangisa te biso yali wenge idéologie nde toyaka na master boya ebele bafero mangoi lois la congolaise ebese la mare original ozapena fili asena groupe na ye ozupe karnachin ozupena donc fondation donc umela donc batutu bavrejo baplay soki ozwi mpenza donc masolo oya toyoka ndule okala te bana bazozonga ntiki Marine yaka Les 27 venez nombreux. Nous avons les athées. Et bien, nous avons bana. Donc, nous avons un boulot quoi. Ah, ok. Merci. Nous avons un jour la famille, Douya et Belé, Fili Assez, Guicha Malongo, où ils ont deuxième tour de ce bêta. Il n'y a pas de Belgique, il n'y a pas d'Allemagne, il n'y a pas de Suisse, il y a Angleterre, London, pas de Finlande. Le 27, pas d'Irlande. Le 27, faut dire normal. Le 27. À Noisy le 5. Le 27. Ça sera chaud quoi. Et tu as dit mon ben à droite, c'est le trésor qui tombe là. Non, le 27. Lesekuna masela wana nabonanga abona kundi Tawe sana blani ne pemba na ninge tome sana mame Olivier Milaye
Bawesana Shaki Munyaye Bawesana 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 Edina Yumansha Bawesana Bawesana Edina Yumansha Bawesana Bawesana Edina Yumansha Bawesana Bawesana Martin Kikela Afi Mayonnaise Yeba Imbamu Isa Matoko Isa Matoko Mama Melissa D'abord il va ata misusu bateaka maloba kitoko ya nzambe waseka bazali basali ya sata motema ya moto zeyeki vanusise okamoe yabofe ivanusise qui va nous chiser, c'est qui va nous chiser, qui va nous chiser. Y'a Patrick Malois Vendi, mon Paris Space. Y'a Malois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malois Vengi, Rille numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les canards, Rille numéro 25, et puis Patrick Malois Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumélate, pour la carte agence Oyo, tous dans la service ébélé, routine dans carton, routine dans bilamba, et puis tous allés dans service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Malois Vengi, balobi service kitoko, Soro Ngo Oumela, foyer na Léon numéro 25, na Global Express, Patrick Malois Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya lia ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po ekende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malois Vengi, Léon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rille numéro 25 umela